Ok, tu as Salana Nzembote. À part le Koso, Koiba, Komba et Koufi, bon, c'est grave. Bah, comme bah, vedette. Bo fingi, bah, toi qui passe souté. Ok, tu as là. Ato fingi, bah, toi, ko finga kaka. Yo, boke, tu as finga, bah, yo, mo, kamato, kangili puta, ozobi, na bonyoma, na ba concert. L'autre souki, ya. Na bokoko na biso banda Congo banda monde banda même la Bible na Coran na éviter so mutu mo tika message que so na kufi mutu ya matanga na ngate mais grand leader leader anengo na bimité na mboka na biso pour l'instant na makamba wa musique Papa Wemba atika consigne donc cela veut dire il faut revoir na moni sous côté aye na mwana na ye baza sous na ndungu na internet ana pezaga chaque chose à son temps na ndima ki ba concert ebeta na poto nous quand so bazari sage fayi ba yokana neto alia wat moza soki concert mo ezali comprendre tomati to pesi message to za la ini mais ba botoli yango na makasi ebi bien ke wera kabarate ebi peke ebi kazana mbongo na ba kanisa iko finga ndenge ya sala parce que mama ofinga mutaza terre na mo se wera donc ils ont raté mbongo no yana biso mutako finga mama ofinga terre na mo se wera la Kisangai, budget 1 milliard. Oyo Kabila Sala qui n'époque n'est pendant 18 ans pour président Félix a été budget à soda 1 milliard. La Kisanga ba école na ba kanchach na ba hôpitaux. C'est fungwami asali usine ya cuivre na Congo asali usine à or na Congo asali usine zo monter ba Mercedes na limité na Congo asali usine sala ba carreau na Congo ba avancer za ebelé. Pendant 18 ans, Congo a une usine, oui, moi, d'un côté, j'ai quand même du mal. Présenter radio encore une fois super bat parce que tu as vu des Bogis chanteurs congolais, auteurs, compositeurs, interprètes, tu as bien déjà. Mais un moment, ils ont qui pasteur, un moment politicien. Tout définir Bogis en ce moment, actuellement. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, un grand merci de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes tellement nombreux à nous regarder en ce moment. Encore une fois, un grand merci de partout où vous êtes. Voilà, je suis encore une fois de retour à Nelkaba Fossette. Je finis spécialement pour vous. Jamais. Ça fait tellement plaisir. Vous êtes tellement nombreux en nous regarder en ce moment. Un grand merci de partout où vous êtes et surtout à mon équipe technique. Équipe technique au basala qui pour mon Arabie so bien ni pour mon Arabie so boy pour mon Arabie toujours lumière ezaki toko son ezaki toko ma so ki toko faut dire un grand merci à Marno Tunga yimta fan na wana nasima yimta jira mato sana nyo c'est pourquoi pas Simpson et Seli Simseseli yimta sala père ba ya bana. Donc si c'est un grand merci à toi parce que la réalisation finale, touche finale aux Awana toujours. Encore une fois un grand merci de partout. Vous êtes tellement belé bouta la biso en ce moment. Restez branchés parce que les lots robé tamasolo ya bien. Les tofananae azalana biso na Paris awata spécialement rapport sur la masolango Bogis Pompema. Les autres solanae, les masolés tellement robeta auto solanae. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à nos partenaires ba basala qui biso to sala toujours ya Roseka Boy. Dédé Samba, patron du groupe DS des Champagne. Consommer sans modération. Donc, Nandinga Moukete DS Champagne, Dédé Samba, un grand merci à toi. Et Yannick Kini Yarombox, un grand merci parce que Marambo qui est tellement bien. Mais il est déjà à mes côtés. Bogis Pompema. Anelka Bafossette. Boni santé Nzoto. Ouais, santé qui m'a par la grâce de Dieu. Bien habillé toujours. Hein? Ah bon, ils ont un mokili ebi, mais tous on a besoin, il faut un peu propre, présentable. Vous avez mobile à batou, vous allez moutu à batou belé. Oui, ben na batou belé, car pour la Congo tu bêtis musique partout en Afrique, en Europe, en Amérique. Tu as un fanatique à batou belé, tu bêtis la musique. Donc faut la technique mouvement à la foule quoi. Donc faut la présentable, la propre. Ils ont marqué une
Ah, ngama mwana tu makamba bazifio tunani. Wana bazifio tunani ba président JB Mpiana. Ouais, parce que donc so za makamba besoin makamba. Ah, yoji JB yete be kotokuna. Yana biso za besoin makamba ti ba pièce. On ali bazifio tunani. Ba José Dikreno Bayaka, ba Lopez Sambi, ba Coco Coxon, ba donc ba Bayakos, ba Guilhem Mayindo, les mannequins de Paris. Guilhem Mayindo, donc ba vient nga que son âme repose en pétant bazara ba Bakala Diankou, ba vie beaucoup, ba vie général de Fao. Donc mais les lots sikoyo so za na besoin makama donc directement faut mon bazifio tunani ba José Dikreno Bayaka, ba Didier Lengi, ba Lopez Sambi. Donc bango quoi biso tu as tout sa propre. En tout cas ça fait tellement plaisir au Monayo, toujours en bonne santé, toujours élégant malgré âge, mais vous avez toujours propre parce que belé ba perdre déjà le Congo mais vous en avez toujours. Biso to kola na bazifio tunani lundi lokola samedi. Tokola bongo tokola lundi lokola samedi bogis bompe mamuto bato ebele peta ba Ali Jabir peta ba ya Pierre Binda ya ba professeur Bienvenu Kindongo ya ba ya Dario Kindongo ya ba pasteur Alain Kitete grand frère propre donc mbako ndi mateko bogisa comme fulute parce que okutana na bato minene ndenge na ndenge ba excellence Nicolas Kazadi ba excellence Peter Kazadi ba Tati Bilolo donc bato ndenge na ndenge ya minene. Oui que moi d'un côté j'ai quand même du mal présenter radio encore une fois super bat parce que tu as vu des bogis chanteur congolais auteur compositeur interprète on a tout bien déjà mais un moment ils allaient qui pasteur un moment politicien tout définir bogis en ce moment actuellement. Il y a liboso na remercier grandiose à mettre ba temps ba circonstances tout là qui bibembe sur la musique biso na maona ekumisa ma Jésus-Christ nazana kondima que nous sommes plus que vainqueurs yoloba qui tout est accompli zala qui tourisme était nazana kondima que solution za kati na biso nazana kondima ko loba qui tout okosenga na kombo na yo Jésus-Christ okopesa po kombo ya papa za la glorifier. Si Dieu pour nous qui sera contre nous, avec Dieu nous ferons des exploits. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Combien bakufilelo nzambe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ba condoléances la famille surtout. Il y a Kafis Kabata Baron. Donc il y a la penza frère Azandeko où tu partageas ba moment ebele. Oh lelo atiki biso douleur ya makasi. Nzambe apesa e place pemeni nae. On a prière au sali on a? Non, prière te nazo présenter ba condoléances. Nanga mokuna bandeko ba ebi Kafis Kabata le baron. Pierre Lando papito kindudi la singulu eye. Kafis Kabata donc on a ba pire donc na tchaki na ba doléances na bandeko. On est ali ba famille ba base. Donc moli moné pe manakimia to perdre ba Cardozo Mwamba. To perdre ba Balinkuru, Bavie Noilanga, Bavie Nevada, Bavie Nangabado Martins, Bavie Jal Kikita Santerre. Donc, trop, vraiment, Mili, mon abîme, Manakimia. Tout définir Bogis Bopema en ce moment, actuellement, Nani. En fait, parce que même dans la prière, la monnaie prière, tout dans la prière, tout définir Nani, en fait. Mais, Yaya, si vous avez la prière, tout dans Nani, est-ce que vous avez la télémie, tout ça, mettre et Bapema Nabisote? Combien de sali ba projet journée à l'élo mutmota ko beta tolo ya zali maître ya bomo inae misuba la muki ya sali lo côté a cheka nzoto lobi bien lelo na tonga kufi tolo na poko okufa po ba mort islam chaque heure lelo ya mukimo ba okufa ngana to banani bato ba otala biso to banani ya il faut nzambe voilà donc na bosani sopera donc il faut nzambe soki nzambe te tozani na za mwana nzambe donc naza chrétien naza mwana ya nzambe eloko nakoki kotombola na vie nanga koleka nzambe zati tokumisaka ba sponsor tokumisaka ba kulutu tokumisaka basi tosalaka ba makambo ebele yaya ozanga 2 secondes kumisa nzambe apesi pe ma vie o azo garder yo so asala ki antilope mais autant sur le paradama on comprend quand ça toka nsakate ouais donc c'est la antilope ndese lianga déjà atanga pesi ba damanga donc ngana sura ko tout définir yo nani en fait beaucoup actuellement ouais faut définir un congolais patriote musicien musicien ali eloko nzamba tika to ko niete on azali le ali musique faut la wanga nyonse na wanga nzambe po mtape singa yango mais actuellement mikolo trop monopoliste en politique en fait comme la activiste celui qui mboke traverser beta pebele malgré détermination na vision et clairvoyance il y
y a grand leader président Félix Tshisekedi, il y a Afrique, il y a monde, il y a Lelo. Donc tous en obligation, tous les Congolais, tous les patriotes, tout accompagner via situation. Au monde de Mboka, le des États-Unis, qui sont à 6 classes, avant qu'on étape de faire qu'on a une armée. Bilo qu'on a fait ça dans le Congo, RDC, tout à la moi si mobile, il faut aucune formation militaire. Parce que tout le monde est 9 pays frontaliers, dans la communauté internationale, multinationale, par rapport, il y a richesse nabiso. Donc tous a ciblé que Mboka, tous à la Baumbu, il y a Basongo, na Bapakala. Il y a un monique biso to gotikate po loiba na soba mona soba méchant mais ni botike la so combat boy bobana sala nini yango naza patriote donc naza na obligation na devoir défendre nation nanga ya ko défendre grand leader le quoi président Félix Tshisekedi pour azo sala sous deuxième mandat numéro 20 to voter massivement na makambo lo baki ya forme ba tout na sous trésor ngando so ba na besoin ya pièce batu na trésor ngando na pesio bambote trop bisiko zali donc tous ensemble et aux artistes et puis en même temps dans le bout du fandambo quand même il tout réfléchir sur un truc en fait ça sur le baïba que Bogi Sadali analyste aza chercheur aza mutomba parce que Dieu a mis quelque chose na Bogis yo komone nzoto miko komone Bogis azwaka bataya ko sala ba recherche mystique donc aza na makamusu ko yiko lo ba bien édifier pe libota nzambe. Parlons un peu quand même la situation autour bi ki bandiko na biso autant de bien souvent ba combattant ba ndoko pekisa ba artiste ko yembela ba mise ko yembela ba politicien tout le monde tourne à période de propagande mais tout le monde et plusieurs artistes peut-être autant ba comboter soit plusieurs artistes ba yembeli ba politicien pour na yozo mona bango ba sali sous erreur oyo ba ndoko pekisa bango awa tourner côté no réfléchir ndenge mais ba sali bien au moins tout à Kabila ba tebele ba yembaité mais tout ba yembi prouver que président Azan en place Aza aimé à part que vous allez aimer mais aimer on a ba olingo à partir à ba œuvre ata moi sina mobile ata copain copine pour beaucoup na bambula ebele l'axi qui bo se supportané et l'axi qui so bo umeli 10 ans 8 ans l'axi qui babola moizali donc ba musicien na profession na bango musala na bango ya li musique mais so azana ndako aza musicien devant moi si to ba na été to devant bandeko na été vous comprenez azana prestation lokola congolais nyoso azana ba émotion lokola congolais tout bamoni ke muto asali mama yemo basala ngona 1904 ezali ndako banyau na bampese na bampuku muto a commission ngobwe et l'équipe hôpital ebele ya poto muto abaza la contre muto akamata asali banzela esala ke 60 ans 50 ans banzela lokwa belenge c'est ça la lisusu te nzela ne bima na 4 communes lelo asali yango bat baza la contre ye baizina toza na 4e fleuve en Afrique mais ba congolais baza incapable ya omela mai makamata te izina traitement mai na ipena ozone na bakitambo kuna bazo mai ya pression makasi peuple à la contre ibalo bakezali ezali mensonge to ezali maquette to ezali ba promesse à lokuta asali aéroport na bascalator okutu aéroport anji les ana ngote na Kolwezi peuple azala contre ibalo bakeza lokuta do ba musicien baza lokola batunyos kutu ba musicien wana bazo embele banzembo bango baza na vraie analyse na sens ni ba voyage ba mboka ebele ya Europe ya Amérique ya Afrique tant ba komi komona ke aéroport na Kolwezi ezali na escalator neti tant susu na pays moko ya Afrique neti Afrique du Sud to Maroc to ba pays misisu Afrique pe ba pousser na mo développement donc c'est que biso lobi na biso ezala bien ya David abomi 10 000 soldats abomi 10 000 philistins mboka mobimezo yembela balobaki te ke il faut za la kaka musicien donc mboka tout ezo yembele nesengo le peuple congolais et le peuple congolais face à l'indifférent peut sa présence Félix Tshisekedi mu Congo o azo sala ba œuvre jumbo kanatin muke mais réaliser ba grande chose mais Bogis comme na kata excusez ngai ya excusez on a bien monique même awa ici ma question le baki ba combattant combat et c'est là ba musicien comme nanga osala combat osala combat contre mama yemo po bona ikolobake atampuku ya Congo comme président to voter par rapport à Kabila mais notre frère congolais de père et de mère Félix Tshisekedi a commis batamoni ba mama yemo bamoni budget ya mboka e mati salaire e mati bazo futa bana ba soda basa ba soda ba futa ba tanga classe au fele asali bo pito na bakan psycho peuple congolais bino bossa ce combat contre baizina traitement mai obi ene logo mo quand même hein, c'est vrai tout qui n'est pas tout ou te Kinshasa dernièrement oui moni Kinshasa ndenge na moni Kinshasa passe ezali
tolobi te ke passe nyonso to esili passe ezali mais ezali lisusu Kinshasa oyo ezalaki kala te parce que so bolobi ke nini échanger na Kinshasa na tune mama mo ekomi boye na Kinshasa liboso ezalaki usine na traitement ya mai na Kinshasa liboso ezalaki asala ngo na lemba imbu ezo bakimba nseke kisensu ba secteur wana nyonso tout donc tu as 18 millions ou 20 millions na capitale mais si le coup là ils ont un problème na Kinshasa ils ont problème à non ils ont bien ils ont problème à faisabilité Kinshasa ezalaki na réserve à 400 000 personnes vous imaginez tu as une réserve à 400 000 personnes lelo to comme na 18 millions au lieu de progresser tout ça la babilo kwa sika to tikala kana ba même route ba même makambo pas ces la tendeni ya zumboka na 4 ans a zumboka 5e année yango to komi na suka au sala biloko atuna mukolo moko mais to koki koloba te que Kinshasa changer mbala mo mais ba avancer za ebele batwazo là souvent ba promesse peso za lebele ba promesse surtout pas président de la République ba promesse za lebele la kabiso a comme ça so Congo Allemagne d'Afrique mais il est l'auto PC sous 5 ans les sous donc Congo na comme Allemagne teto score le soni à toi comme ça Congo comme vous avez raison yeba que Allemagne wana e bandaki quelque part Allemagne wana e bandaki quelque part bazaki pe terrain moko vide batu ba construire yango bazana histoire na bango Allemagne France eza na histoire nango États-Unis eza na histoire nango tebi ba révolution française tebi ba histoire ba mboka ebele donc e bandaki quelque part Allemagne azolo be yalo ba ya état d'esprit parce que Allemagne est leader ya Europe so ba kabolaki Allemagne après deuxième guerre mondiale ba lié ba Churchill Staline on comprend Franklin de Roosevelt bakabolaki Europe occidentale na Europe de l'Est o ba placaki ba Lituanie ba Lettonie ba Pologne ba Tchécoslovaquie ba mboka to ba placaki en pays mo communisme il y a IRSS à l'époque on comprend bakabola ki pourquoi pour bamonaki tous les 3 guerres ya minene passaki première guerre mondiale guerre mondiale 1800 et quelques France contre Allemagne guerre ya 1914 1918 première guerre mondiale deuxième guerre mondiale 40 à 45 batu ba provoka ki ngozali ba allemand parce que idée na bango basangana ki balobi mboka oso itotika bango bo ba plonger biso lisusu na ba guerre lokola baza les pays les plus peuplés ya Europe occidentale to kabola bango so to kaboli bango mais d'œuvre na bango epanzana on comprend baza suma capacité financièrement pour allemand nazali financièrement politiquement militairement baleki Europe mo mala force yem daza force ya Europe yem ta contribuer na Europe koleka ba pays tout ya Europe yem daza leader ya Europe so Angleterre alongwe lelo na union alongwe te na makambo ko sa immigration massive alongwe pour na domination allemande ole Allemagne ezala na kati ya Europe nde Allemagne mela yango pour euro basala yango na Allemagne donc cela veut dire à l'époque wana Marguerite Thatcher aboyaki euro ezala en Allemagne aboyaki soki ba pays mususu ba notifié te akobima na euro on comprend donc ils ont makambo photo yebaka pona utalisa ba bisika tozali donc tant le président Félix Azaloba allemand a parlé par rapport à l'état d'esprit. État d'esprit. Tous à local allemand. La promesse c'est quand même belé quand il y a soit clair aussi ça nous a là. Tout le monde va même président ti na kinko je sais pas na suka kuna clair aussi ça nous a là. Nous allons tirer le. Tout peut ça sous 5 ans les. Non yaya basali be kola ba pêche et c'est fungwami asali usine ya cuivre. Na Congo asali usine à or na Congo asali usine ils ont monté ba Mercedes na limité na Congo asali usine sala ba caro na Congo ba avancer za ebele pendant 18 ans Congo za ina usine moko ya bangote le ba yo za na usine ya Kabila na famille na ye na batu na ye mususu na ba mindele mususu ba bénéfice ba minéraux na biso ofele on comprend donc congolais mota ko expliquer biso na minute OK tozalaki na usine à cuivre te usine à carotte to na ko monter ba bis Mercedes te lelo Pepsi zo fungwa na maluku kalate asali dette oui kalate zo fungola et a ko sa inauguration nango lelo asali détour à Jimel ya finance on est tout en haut ya bango ya bango moi basali peut-être immeuble moko boye ya ministère affaires étrangères des tours ya finance est-ce que peuple intérêt ni ndeta na kacho to mais comprendre intérêt peuple wana na kacho mais finance on ezali ya ministère finance pour na mboka ya Congo mobimba
est-ce que moi comme le Congo est na richesse ka ba to occuper ba bureau en non ba tout même sonnet yo aussi ces classes l'autre époque non est-ce que ba ministre ba to ba sali na ba finance na ba par exemple na ba 1936 biso to bota makité ba comme ba lelo na ba bureau finance est-ce que président de France ya lelo il est président de France d'époque à De Gaulle changement ezali mais bazo sala biloko wana pona lelo te pona continuité à l'état pona continuité à mboka génération soviétique stade des martyrs président Félix Mutasala ki yango Mobutu Mutasala comme biso to bénéficier nango te mais que penses-tu bato baloba ki Fachi azara continuité à Kabila mais c'est n'importe quoi yo yebi ke bato azalo ne peut pas nous intimider so bo Kangel Albert yu maté to paralyser mboka est-ce que na Fachi Mutasala sali discours anengwa la kisanga i marche ni no moni na tour a Fachi o ba kati ba internet nyos o ba bomi bato abu portant so ezali continuité à Kabila la kisanga i 18 ans à Kabila pati na kosa ki embargo ya minduki na est la kisanga na 18 ans à Kabila ba massacre ya ba tingitingi ya ba bundu dia Congo ya ba inyele itoko ya ba mukungubile ya ba kamuna sampo o président Félix asali na tourner pour eza continuité à Kabila la kisanga i budget à Kabila pendant 18 ans à 16 milliards pour sa continuité à Kabila. La Kisangaï, budget à 1 milliard. Oyo Kabila, c'est là qu'une époque n'est pendant 18 ans pour président Félix, c'était budget à soda 1 milliard. La Kisanga, ben, école, n'a pas kanchach, n'a pas hôpitaux. Oyo Kabila, c'est là qui a tiqué le peuple congolais pour sa continuité à Kabila. La Kisanga, aéroport, na Kolwezi, que ben, investisseurs, so bangiba ya ole bazo ba cercueil volant, ba kitimba la moko na Kolwezi. L'aéroport il y a kitoko bon l'accent ba usine à traitement mais ça continuité te wana mutema mabe ba congolais ba avancer ali ebele mais toko yiko lo batembo ko la Congo même so président Félix a sali deuxième mandat aussi ça passe une histoire Congo est-ce que la France a ba marche ça chaque jour ba contre Macron et là qui si que France c'est ça si ça ba passe pour ba Macron coup bazana avantage ba coûter que France si ba tonga mais chaque jour ba marche ça la ba France na ba Belgique na ba Angleterre na ba États-Unis oui ou non les locaux tout ba tebe bazolo ba passe na Kinshasa mais passe côté grave so ozi kadio ke na supermarché so mabiloko 5 € zolo ba so eloko te 200 € zolo ba eloko te so la kosi te zolo ba moi solo oui les 100 € 200 € ouais ça ni les locaux tu total que dans 10 ans ils sont grave pour ba bénéficier na ba aide sociale bazo kata ngo na ba biebele au communauté na biso ba africain ba sala et lobi oza lobi to zo mona na o kati liboko to kiso che tomate che kulo bano dame mais faut notre poto no kosa batuté que place to fandi to na paradis tout ezo kende bien non. Mais histoire quand même, guerre na Est quand même. Guerre na Est, Tilelo, où mais quand même guerre na Est. Président la Carabie se soit commis à Zubo Kondi et l'eau liboso qui paye en la Carabie se route tout tire au ça a reçu fois fan nati ce fois coup fois pour la guerre voilà mais jusqu'à présent bâti Jean-Pierre Bemba la défense mais ici quoi ils ont continué kaka ils ont parti mususu que tu yambo cannabis so bazana doit voter parce que mobulu zakuna le qu'on a nyoso quand même au moins t'es un peu de trop. Anel qui a posé ma question bien. Le président Félix c'est notre frère. Talaka Kazubo Konzi. Avant s'il s'est mandat na awa a été budget à armée 1 milliard. Donc ils ont la préoccupation priorité il y a 3 bilots côté na bo Konzi na ko le est parce que bon moyen mutu ezali sacré. Vous comprenez? Ba avancer za ebelé. Obi que Kabila bana ko bénéficier na ko sala o brassage mixage pour na ba compromis ko négocier na M23 pour ba kiper ba poste na somme ya minene na armée na sécurité mais président Félix a boy compromis président Félix a quoi ici a ko sili sa guerre ya est ndenge nini to zaki na embargo to ko so mamindu kité vous comprenez mais embargo ne uti ko to zaki na embargo to ko so mamindu kité to yo comme en étape que so to so minduki il faut to ko la kisana mundele genre ya minduki nini ba sombi entre temps Monesco za na terrain yé muto azali guide yé muto azali caméra yé muto azali na service ya ko fournir M23 ba minduki lelo ne tolo bano be Monesco kangi bisaka zo bima Congo akei penato azo kende et ACDS ke Monesco azo kende parce que ba bazala soto komi na suka ba bimisi mubulu Babisi Mobile pour renouveler le contrat là-bas. Au président Félix a le biso moto mis en charge. Armée à ma casse et zomat. N'a répondre Daniel Safou. Yoko beta tolo na makambu yake. Félix Tshisekedi est-ce que tongi ba camp militaire? À quoi ça sert bon anda kwa kitoko bolia kate?
À quoi ça sert bon anda kwa kitoko batia ba carreau marbre peinture à kitoko mais et pas la bino soins médicaux ezate. On comprend? Toi na jungle te apesi bana ba soda ba kota classe au félé hôpital au félé uniquement pour na basa ba soda. So ba ke ba guerre to bazo surveiller mboka ba mitungisa te na kolia na ba soins médicaux. Yango eleki na kotonga ba ka ba soda. Eza bien pe kotonga baka ba soda mais libumu nzale za na mato ite yozo critiquer président Félix a 1 milliard oyo a bomi makambu ya ba brassage Moïse Katumbi oyo Daniel Safolingo betela tolo ma partager même bilan na Kabila azalaki gouverneur na Katanga azali gouverneur na Katanga pendant 12 ans na Grand Katanga bakata Katanga bazali kuna ba oboma bato na complicité na bango nyoso to abango basalaki ni Basa qui est le côté, mais président Félix Olingo critiqué. Soda congolais à Longwe Kola Tatenya ba soda na ketch. Basa qui na ba bo na tenite. Basa qui batu pamba, bazola la ndaku moko ba soda 10 familles. Ba blessé de guerre ba ko no senga ba mbongo na ba station essence. Tout vu on ba 2003, 2004 2005. Yo ko lo na mama président Félix était pour la armée. Donc à sali ba effort ya danger, a budget 1 milliard. Bafuta kabasi ba soda ba ko futa bango lelo. Moi c'est soda so mobala ke guerre ole na lisusu te bana ba otango fele santé mais santé na bango soins médicaux ofele. Kabila sala yango te parce que azala ki congolais te Kabila tanga zu pouvoir na yebité. Bazwa ki tous les congolais ba soda ba kena bango na kitona pour ba que exterminer bango na ba rwandais. Parce que mboka makasi na ngeza na armée. Pourquoi pendant 25 ans 26 ans tozali ba esclaves? Parce que tu as une armée, l'armée nationale armée Rwandais. Rwandais doit diriger Congo na makambutu. Mais président Félix Lelo Longoli biso na pouvoir, na domination, pe na colonisation ya Rwandais. Tu as ba Congolais incapable de koloba makamba Rwandais na Congo. Lelo Congolais komi rapport ya force ya bambula ebele salami. Congolais ba tambola mutu na se, lelo komi ko tambola mutu likolo. Peuple congolais bisika tout ozali. To voter notre frère président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide oya longoli biso na pouvoir et colonisation ya ba Rwandais na ba Ougandais lelo opesa Kagame message okosuka lokola Hitler Adolphe. Est-ce que Moïse Katumbi a un pouvoir au pointer Paul Kagame Misapi? Mais pourquoi vous avez Moïse Katumbi? Bakanda va zébélé. Mais moi si na rwandaise. Fayulu Azali. Mais excuse moi si naza rwandaise attaque tout ngana soutenir Fayulu te moko comparer opposition à Fayulu te na Katumbi. Fayulu quand même na pas. J'ai remarqué une chose vous attaquez plus Moïse non Fayulu déjà opposition exaté. Mais na ko beta du solo à Fayulu te na Katumbi na parcours politique ya Congo. Eza mo inabutu Barex Kazadi Bazali pasteur Ngalasi Azali écoute zui révélation hier le pasteur Ngalasi okota comme on a été soit commis pasteur Coutinho a combattant Coutinho Fernando a combattant a bundisa Kabila sauvant le Congo à sala 8 ou 9 ans le boko comme a paralysé à cause à Congo likolo Ngalasi pour Ngalasi Kabila zo laisse mbongo dans Nzamba mona ima kamata comme c'est président na Congo. C'est un aventurier. Ils ont pensé que biso to ba con. Ngai na mona non, nga na mona Ngalasi. Azo bonde la Coutinho ya ko senge pardon na prison Coutinho zo boya. Coutinho bengi mama emi azo lelela e. Et mama emi azo lelela ya makaka. Si personne bazana makambo wana bakana ko la Coutinho makambo bakufa bango tu. Nzambe ala ki si mosali na ye. Yo lingo boya ngo. Ba biso to compter Ngalasi comme basali Nzambe te. Ba charlatan, ba aventurier. Yozo makama onde nini anelka. Mboka yo traverser des étapes difficiles. Likolo ya fufu ba matembele ba voiture. Ndenge ba mbongo bazo sala bazo senga ba biloka mokili, bazo senga ba jipe pa ba Kabila na ba olive. Kabila ba bundisa boma batu na ba marche ya catholique. Lelo koma ami intime ya ambongo na chole na olive. Donc ba tuto Kabila bomi na Congo. Ambongo senga pesa ngaji nga blanchisseri na ko blanchir yo. Félix Tshisekedi na ko fa na ta 2 secondes mais na ko sala Milan na Joseph Kabila na Paul Kagame na Moïse Katumbi ba bomi ya Congo. Donc net au fandia wa congolais bisika to zali biso tout to soutenir notre frère
Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo le guide. Est-ce que tu penses que l'élection est là quand même? Parce que quand la tête au coma le 20 décembre, tout ça dans la période, il y a propagande, oui, mais les 19, déjà, s'il les 20 élections. Élection est allée. Est-ce que l'élection est allée? L'élection est allée. Élection est allée. Bah, tu vois, au mois d'août, mais il faut total. Tu connais ça la pronostic, tu connais ça tout au lingui. Mais il faut toser la temps et bêta. Ceux qui élection est salami, donc qu'il plaît, qu'il neige, tu vois, ceux qui salami, tu vois, mais il y a élection est allée. Bah, candidat, nous avons quand même basé dans mon poids. Côté poids, on sentit que Oyo, na Oyo. Candidat poids candidat poids Zaka président Félix Tshisekedi. Parce que Congo au peuple à la Moukilelo. C'est belé candidat. Mukwege de la pente. Kuna Félix Tshisekedi a melaye parce qu'il y a une popularité. Kozala Oba PC prix Nobel à l'Okuta ya makila ba Congolais ngo ça la candidat président. Le prix Nobel est combien à l'Okuta? Ya lokuta ndenge nini ba Rwandais ba Ougandais bazoboma ba Congolais bakamata ba protéger yo pona o soutenaka o traitaka ba mama wana pona nini ba soutenir ba Mbuza Mabete na ba Mamadou Ndala pona nini omota mona ma Louis Michel ba libéraux belge t'as réparé ba maman non c'est archi faux na ebisika yo ndenge nini biso trobi Monesco akende ya boyi Abi Monesco soit qu'il y a la catastrophe. Catastrophe ni l'équipe plus de 15 millions. Il est corrompu. Peuple congolais a rejeté de la pente. Donc, yo quand dit sur le but Mukwege, quand dit Mukwege a comme président la Congo. On sommes une image à Mukwege à campagne. Campagne est déjà une Rex Kaza pour auto ça la propagande na Kinshasa. Pardon. Tout sur la makambu y a bien Mboka. Coco ça va ventir s'il vous plaît. Ni aventure on. Donc quand ça va ventir tout sur la makambu valé na ya pour le sur la makambu candidat présidentiel. Tout à libre toi démocrate mais tout sur la masolo Valère. Au moins makambu tout ça la na vie pour la bukabancher. Mais les gentil quand même. Ya ba foi ils a bien. Cause na foi mais faut total rapide ba foi. Nazana foi na une amélie acide. Nzambi na prouver que na foi. Ah. Bible comme bongo. Voilà, parlons quand même histoire phénomène on a maîtrisé phénomène en quand même peut-être vous expliquer bien histoire il y a passeport il y a Moïse Katumbi passeport zambien aux Obama sur mais yo histoire ezali en fait ba américain mutu ba bimisi so côté na site na bango na ba Google na bango ba makamwana ezali donc il y a déjà ceux qui depuis 2013 ou 2014 a un passeport zambien voyager nango preuve ano yebita Moïse Katumbi azala ki awa mundele mo soki Erickson tu na panza qui que plusieurs passeports. Parce que Oyebi on se rappelé Oyebi que tant Moïse tant président Félix Akoma qui président Katumbi akoko ya na Congo ta na passeport te ba tout ba bien président Félix mutapia qui passeport mais ba déplacement to ba na ko sala na bamboka ba ça on a passeport pour na passeport wana ça on a passeport italien tant on a passeport rebelle États-Unis mona ya sala ba voyager bien na passeport zambien pour usage de faux mais oui il faut ba éliminer ba opposition zambien Moutekamati est dénoncé Nengeni Katumbi. Azali na passeport zambien, maza candidat président na Congo. Il faut la kisaza congolais to zambien. Ya tout ça na 9 pays frontaliers. Pour na passeport à Congo Brazzaville. Pour na na Angola te. To ya Tanzanie te. Pour nika fazala na passeport ya Zambie pendant que baloba ke maman na za zambienne. Pendant que biso tu te dis que maman na za zambienne. C'est comme si vous taclez garaillé parce que vous m'avez déjà comme ça vous sentez vraiment poids lourd par rapport à les autres. Yosa congolais makambozoloba journaliste palestinien jamais koloba ngopona journaliste juif. Makambozoloba jamais journaliste. Parce que tout le monde vous attaque. Non jamais journaliste israélien akokoloba makambozoloba pour la Palestine. Katumbi a travaillé na Congo pendant 12 ans ya koyiba ya kopier ya koboma. Tant que yo congolais de père et de mère frère nanga nelka il faut tous patriotisme toko soutenir voir naté tant que na Kinshasa vozonga tam sozonga kala ningolati na mo elo mo tout faux kaba nzela tozo kendika ko kaba mutumo batu baza tam susu sidis tam suka mutumo ko benga ona bimisa yo to na lambela yo mo suppose aux uité voilà alors si ko yosko vina yo na mwasi na banu no sela ka batwana. Mais Katumbi ayaki Congo tam sous pêcheur mécanicien aujourd'hui dans la jet privé après salani balobi ba PC passeport honorifique ezala passeport diplomatique honorifique o pour salaki wana aventuré wana Christian Mwando
po asala ki ba société na Zambie yango ba reconnaître yo yibi na Congo OK ko sala ba société na Zambie pour luka protection parce que kangaka biloko musu ya jekamini comme Zambien po na nini ozwa ki mbongo na Congo po no tongi na Congo te ya bato ba faire souffrir bisobo lelo moni bango na bakabila basangani na ba mbongo ba shole souci na bango ke Félix akende po na biso to koma na kimia on les batailles en ce moment quand même ni no lobana bango parce que l'élection a bon kalaté pas to clôturer en ce moment côté pour to donc biso netozali awa batu nyonso tu bisika bazali élection za na diaspora to voter massivement président Félix Tshisekedi ba problème ekoki kozala ce n'est pas un problème mais le linge sale c'est là en famille et puis tozala au-delà il y a ba clivage on comprend to soutenir notre frère tokopesa Moïse Katumbi te étranger à diriger mboka na biso tozala prudent tozala éveillé tozala motivé tozala sensible tozala boosté na élection oyo to rééli frère na biso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide oyo a commis cible ya la communauté internationale et multinationale pour alobi non. Donc souci nangai yango na biso tout voté massivement donc avec Clova de London ba Sylvie Wayengo ba Mbasi Kisula ba mama nanga Lili Tumba ba Zifio Tunani ba pasteur Alain Kitete na mama Lorette Mona ba ya José Ike Matembele Ote ma mère mine beaucoup maman mokondi donc bango nyonso tout vraiment donc biso tout voté président Félix Tshisekedi. Voilà, faut signaler que biso pe a au niveau ya diaspora toza quand même na droit voter ba surtout ba sanroulaki toza la bon le 20 donc na ambassade nyonso sika nyonso sanroulaki en tout cas et a droit na biso tokeba na ba rwandais belé bazo ba passeport ba congolais on comprend te bine ba ko multiplier en côté tokeba na ba angolais belé parce que mingi baza ba sa face que ba congolais musu baza bangolais baza bwe on comprend bon mona bazo soutenir ba Katumbi wana pour la biso to cause to za pasi mais biso ba congolais to penser ni to céder te lokola ba page ba indien wana ba kolo États-Unis on comprend le peuple musu se boto la bango mboka to ndima makamwa wana te. Voilà, Nassir Binous pour comprendre que donc le 20, on a droit quand même à voter. Tout qui est partout, au bureau de vote Zali, qu'on voter c'est important quand même, hein, c'est important qu'on le droit à biso surtout à pétition na diaspora droit à tout voter en tout cas ils allaient bien mais ils ont un côté musique quand même mais un petit frère na yo soit tende ko na yo fali pour pas auto beta ba salle minene na niveau aéroport auto beta bon Paris Arène à la Défense, auto beta sous na ovo na niveau ya en Londres. Mais il y a le mot quand même te reprocher ba vie ba mbiaka quand on dit ba jipempiana ba weranson ba mikolonio so musique na so nyokalongo ba za mo belé ata soutien vers les qui n'a pas salamité. Comme quand on est biminde ti moi ba vie on dirait moi n'habite quand on est sur réfléchir ni côté wana. Donc soutien na bango. Non, on est ali nango gravité. Ouais. Donc zalika ke mnomtana occupation na mnomta cause que chaque jour so aux anniversaire tous aux ana fête on invité ka batu moko vino mobimba que so comme conseil ne kende bien et ça mise en charge ali ganga so za matière au sala musala na bien c'est bon mais l'activité ka qu'il faut ba soutenir yete. Donc il faut pas tout comme ça qu'il faut que la vidéo salamité ça vous comprenez donc il y a un peuple mis à compter na propre effort donc il y a quelques artistes qui ont quand même Blaise Boula Saliango hein na Mikol Blaise Boula le monde Saliango binafilé tout le monde a Ibrator mais ba vieux surtout ba vieux poids lourd mais dans la bête qui conseille bosso ba vieux ba Saliango ou à Bercel bosso je crois 2021 si je trompe pas ou 2020 si je trompe pas le film ba vieux ba Saliango oui ba Saliango ba vidéo belé mais ils à la chaque jour te yaya et la qui cite que ceux qui mutu moko boya linga Messi so a bi exemple ceux qui mutu wana a sepelitaza contre biwana donc wana za problème te pour mes alika que mutu to azo evre bien na kwena ba on va za ba yaya ba za ba yaya ba leki ba za ba yaya
tokomisa ngoni ba congolais balingaka te po bato mosusu pe babeta ba concert to nini ta mosusu pe ye pe asalaki na eloko te eza kwa kamoko toloba awa na Congo tozaka nango te omona mutu akufi o nini mutu boya akufi ba musicien boye baete baza na matanga mais faut tuna mutu ana kufeli musicien na tango baninga bakufelaka est-ce yakendaka on est nini Anel ka négligé vraiment Bogis oui boya la relation il y a des journalistes il y a des artistes on comprend mais tant Anel ka za na promet so ka za éprouver so bengata au présenter ba condoléances et se soutenir rien mais nani ce que tourne yo ko linga Anel ka face la ba démarche aujourd'hui peut tenter là côté ba concert en ah donc ngavma na za na tawana tinga tana ngai tout les élections président Félix Tshisekedi donc vraiment makambuana na zate te Nathalie makamwana te mais na yebi ke na mona ki ba image ki a comme ko tala ya ofandi le loko na zulta mais ande mo tala na ko te omoni lo mo bo etam susu batu batondi baza ebele bravo l'artiste a aussi la fierté musique congolaise yo quand singa place na lobani na lobaka ka sala musala na e bien mboka isa ba artiste ebele so artiste mo abongo pas azo défendre le drapeau il faut félicitations et surtout à côté de l'histoire premier artiste à bêta salle mythique salle la plus grande salle fermée à niveau Europe à 40 000 places à côté de l'histoire c'est pas une chose facile quand même ils a bien aillé ils allient bien pour naïe cela veut dire lit ezana moulaï bat muspe ba ko beta lobby et surtout les 16 quand même aux alabon na mboka na yo na oza na bonne chance biso tozara ba jaloux te bonne chance te ngala kota musique te musicien mais na kota te nazana makamna nga ba occupation ba préoccupation politique wana eza priorité te pour moi politique mais nga il faut Congo ezala bien c'est tout et puis nazana makambo osala au comprendre nazana temps faut na éduquer mes enfants nazana âge sur ya bana mikete âge ya kokamwa ndunda pondu chemise ya kitoko voiture ndakute tokomo kansaka un jour so etozate bana baotika ndenge et surtout il y a polémique moi quand même salami il y a plus grave hein, sortie médiatique il y a Oazabon Koulout na surtout il y a Lemba les gens Koubala les qui na TV bon comme Zalara journaliste a posé question sur ba grand sur Koyeba Falina bon le vieux selon yé Falina Ferré ba bon chanteur ba grand chanteur yo pona yo kozala grand chanteur ezala nini kozala bon chanteur ezanini parce que je suis devant un musicien donc ngai na kota na bali na polémique te nabi ke vieux Goubala azali grand mais Bible lobby l'homme prudent voit le mal de loin mon koé le baka tout sous kaka trop nabi azana matière azana boulot mais maman mon côté andako na biso ya bandako na biso na mboka na biso maman mon côté ba maman mon côté azo kombola tazo lamba azo yemba par exemple jamboni que c'est fait mo jamto pile so kango mère moko pena mukolo oteka makala na wenze to madesu ne loso azo manzembo tangu susu all day kak ten so kango rien jamais donc tous ana kokeba donc musique ya mundele ba ferre ba fali tous les artistes to ba icône ba monument loka ba président JB ba kotika musique na bonté pour embrasser musique mususu même so ba embrasser musique définition ya musique ezali le but que beta musique amundele ya l'art ya ko combiner son d'inagréable à l'oreille on comprend les ama kamu mususu poto yo kaka anglais te mais to sepela na ba mélodie na ba orchestration na ba esprit ya nzembo donc on a yebi ezali que pour nga baza ba grand parce que ba osala lo ba preuve na bango ya bien donc ba musa na bango ezali bien musa na bango ndimami partout ko rabaisser bango pour nani mais langage peut appeler Goubala mususu alika te ko rabaisser et cause la peu façon mususu peut ko booster bango ya ko booster bango pe que bokoli ko koma pe plus loin que les kabisika oyo bokomi est-ce que vous pouvez remarquer le que côté excuse pardon là on se rappelle quand la papa un baleki émission mo galaxy le bizaiko soit azala qui sage ba travailler qui danger ba ko occuper place ko le kakasave vie beaucoup kala lo ba bon on comprend donc nous soit ko balingala moko et piquer mettant sous celle na cadre ko booster ya a mon ko ko za talent immense mais il faut retravailler en dans sens n'est peut-être sur internet nangai hein sur tala peut quand même actualité les cas sur internet sur mon on lit sur mon nangai mais tant total internet biso tous alors souvent branché internet on comprend une chose quand même qui il y a un clan côté Fali na côté Koffi Olomide
koyokaneza vraiment te koyokaneza te, c'est-à-dire ils ont des journalistes, tout ba chroniqueur, tout bazala souvent na Kofi, ba les gars souvent ba tira à côté Fali. Donc tout bazala à côté Fali ba répondre rapide souvent quand tu là ba combo tu pèse ba kokodia nzombo en fait tout même en arrière, ba combo les gars t'aimer belé. C'est là quand même les gars musiciens ça là dans le monde de la musique ça fait un moment donc on a une expérience en musique makasi oko comprendre ni ko toi ni lo ni za la rawana ba tu suba lo baraki apparemment Kofi akoka ko supporter succès ya moi na efalité ngal wana za quand même na mutu oza na mayela ko réfléchir tout me ko réfléchir ngano ensemble ko toi ni lo ni les gars côté wana nelka nga vraiment na ipona makamwana te pona ko relever makamwana te mais yaka pona respect na yo mais na vraiment dignité quoi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Au moni ngana fandi na batoka ba président JB trop ba ve beaucoup trop ba ve des fois trop mais ve beaucoup derrière mon colo ba musicien belé à génération ouais la bota ninga se comportaka ko foye bon miye ba komi pesa valeur non se comportaka yana biso ki yo moko foye ba komi pesa valeur. OK donc ça veut dire ceux qui ba makamunyo soto zo lingaka kombo na eza na ba actualité ata makamo mabe fu ba mona yo fu ba sala boy donc ils ont bien été au moni soki déjà au tala ba makambo ebele ndenge zo tambola ndenge zo kendele au mona ke tamso ko ikoloba ke eloko ezabwe mais quand mais ngala mona neti na mona ke loko mobwe ye Kofi azoloba ke abenga fali ayamba ete est-ce que ça ka vague bongo il faut mituna po ya na facilita koloba tam soit se victimiser amiltianeti ke mutu moko boye aza menacer bona boye ngana ko kamwa ke ya se victimiser po ngana ebiki ya songa mbeli babeta likofite on comprend oui. Donc cela venait ti batu ba yo kaema wa menzo ngana zo ba ke ya mutu asali batu ba mabe ebele na bokoko na biso banda Congo banda monde banda même na Bible na Coran na ebité so mutu mo atika message que so na kufi mutu ya matanga na ngate mais grand leader leader en wana na bimité na mboka na biso pour l'instant na makambo wa musique papa Wemba atika consigne donc cela veut dire il faut revoir na moni sous côté ya yé na mwana na yé baza sous na ndungu na internet on appelle ça côté ya yanga mususu muteza ko sponsoriser si wana bazala rappel bon makambo za so ya ba divorce comme que kana muteza ko sponsoriser ya photo ko sabatute quand même il faut ko sabatute ya ba makamunyo surtout oyo vie wana kuta na ngo nyati mwasi na Kenya na aéroport ba refoulé ye ba kanga bango ba makambo ebele bela kuta na ngo ba funda ye na mboka oyo na ba danseuse ba mbule bela kota kite posé ya ili kufa libika aza soki na sursi na ete so yali ya soto lukuta wana pe kaka nini il faut amitala ole ya ko pointer batu doa ya ko se victimiser totik namoni lelo na yipte na tongo ivoirien moko batie vidéo moko boye faut ba pesa et respect aza légende mais oui to boité na Congo légende kaka ye ki légende ne ya Congo le ki a Rochero Taboulé na Franco et le qui a papa Wemba bon bah ça la souter de non vivant quand même Michael Jackson nan mutalobité que le kola bet akufa aza sous musicien té mutumo lobi bongote légende vivante aux années ko faut le quand même na ngina lo baboy ceux qui au sala ba exploit danger to ndenge to zandenge ko ikoleka monde mobimba et la kisité que eza licence oyo zui pona ko nyonga baninga Bible oui ba oba makasi ba soutenir ba faible à piétiner beaucoup de gens à mépriser beaucoup de gens les locaux la tête à la victimiser net que mutu moko boye bazo finga ye naza pour te que bana mi ke ba finga mukolo net âge na mais mo famille pesa kilo proverbe le bien mo écoute za la réputation ya bien que za na mbongo ebele on comprend pour biso to comment lokola to asa 20 millions d'habitants ta makamwa mabe balo baka po mokile lo bilanga mais kitisi crédibilité vejo sa nyoka longa beta bersite vejo sa nyoka longa beti salle na poto ya 40,000 places mais n'époque na bango zaiko zo renya beta ba concert à danger na poto bat ba ebi o bato belpe ba tika lo sala te on comprend mais ça respecter makasi na milieu musical na biso oui ou non oui bien sûr donc c'est respectaka okanti azana mutema azana ba émotion azana ba sentiment te okanti azana ba tendance ba parti pris te ya la charité bien ordonnée commence par soi-même
oyo mutu akolona kobuka. Actuellement, tout le monde a une photo, il y a banana, qui est bien quand même de son vivant, parce que bien l'artiste, tout le monde a souvent banana, ceux qui bat à Koufi, tout le monde a banana, mais actuellement, tout le monde a banana, quand même. Bon, maman, on a côté ngate, mais naïbi que Marc et Zolo babi sont na bana. J'ai outi na montagne ya configuration. Azo kita ba ele mwana mwaza malade. Atuni ba parane lo ni commissaire o mwana wa mibwa kaka na moto na mai neta miboma akufa. Be sprint sala ke bongo. Ba bisi Jésus soki okoki ko sunga biso obikisa. Oleba lobake sunga biso. Oleba lobake bikisa mwana oyo mwana na biso ba bango lobike sunga biso zana mawana biso na compassion na biso de la sens biso na bana tozali bana na libumu na berceau tia koliti ako kufa na cimetière kombo na one lata alors parlant ngalo bani yena bana bazo solo ko la robilis na remilis obi histoire ba boko la ba on a Louvre bana na tapsu banda bo mwana boko la bango te on reconnaître que on a âge beau sur la langue. Mais une chose bien quand même, non? Non, c'est là pour moi ma case une chose bien qu'on reconnaître affection. Ils en a battu nous sous ba beaucoup la bana a battu nous sous. Ba bimisi papa na bango mais bana na battu affection muto a beaucoup li bango. Moi auto mon vidéo te do circuler na net. Il y a Kenyan wana a beaucoup la bana ya azaso qui nourrissent ceux qui ni ya libanais mon a Liban. Boulot et si la zone na mboka la bango bana ba la séparation. Mais ba renouveler contrat na à cause de bana de na ko comprendre que toza batu to bota maka to commander ba raciste mutema mabe mutabota maka bien mais tala papa na restaurant tie maboko moi madame on a pe atie maboko bana bakipa madame wa boy papa pour papa tout le temps parti akena ko lukambo ngazalakate il faut faire très attention à l'affection na amour. Vous comprenez? Et puis yo eleva qui dans bana no boko la bangote c'est très dangereux. Yango moni beaucoup de parents kako lukela bino mbongo boyna boy tozwa pétain on peut sa bana na biso tozwa pétain soutenir bana na biso. Vous comprenez? Pour biso to mo saneti yo zaka na temps ozaka na temps akobota mais temps éducation ça na ngote il faut pe sa pe bana temps. Vous comprenez? Bana msusu reconnaître ba on a kimikolo bona habité officiellement on dirait comme il officiel na mama si. Ah bah on a Kalimate mais il fait face à la vie, à la divorce, face à la vie, à la choix. Ouais. Non bah si. Il face à la choix. Musique la seule lengue. Olbini. Musique la seule lengue, mais on regarde la musique na biso. Donc et là on a yebika qu'il faut tous aba parents des missionnaires té. Ouais. On comprend tous aba parents des missionnaires té. Pour toi on a Cyprien ou à l'équipe biso, l'homme de la rue, réseaux sociaux, internet, on comprend? Ouais ouais. Parce que absence na biso so comme ça bana autodidacte. Ozo comprendre bazo apprendre bango moko alors ils en mabé. Bana ko apprendre bango il accès que censé rezate. Donc positif na négatif ezate bazo lokota tout c'est très dangereux. C'est pour ça tozo ka bana bazo bana papa arrête. Bien ils a culture na biso. Donc photo ça là effort tous les parents des missionnaires pour concours ezalia nani oh yemo na mota mamutaka na réseaux sociaux. Concours ezalia makasi. Oboni anel ka moi mona anel ka na distinguer si tatane anel kat mona bogiso ana Moïse Nester o ba distinguer moi ne coupe dixième fois ngo dans la prison abraka ki mutu on comprend donc concours ezalaka atelo ba makatu oboete concours to concurrence moko ezali il faut que j'attends to pesa bana o to zwaki il y a beaucoup de parents baza égoïstes bango ba otalaka ba misala mais ba kipa bana te la préoccupation David na Samuel ba réussir sur le plan professionnel mais na vie à couple ya ko éduquer bana ba échouer moi na ya David Absalom a pesi ba garde na e loi a imposer bango ba bomalek ne amno polek ne amno bazali ne père mon mère mon côté a violer petite sœur ne même père même mère a komi kutu ko luka ko bima kutu na ba copine ya père na ba on a mis so batu nyoso tout abote le coup na pouvoir cause à éducation pour David azala qui absent Samuel grand juge mukola kufi deuil national na Israël Mathieu bana bata Israël ba affronter ba lobito pesa ko respect bana o bazana trace na ote boko sa test ADN te poto mo na trace na ote ba nous net bana maseke ba komi ko zo ba mbongo ba cadeau donc be jugement ya mabe maintenant ba tali comportement ya bana ya Samuel ba lobi
banda bota bango ti bakoyi mikolo na corriger bango te faut la parent caractère parent modèle oyo bape ko corriger bana kotia bana ba limite bana poto ah bon bana kisasa bazala ya Afrique na bana poto donc il a li ba leçon vraiment pour na éducation ya bana ata mwana na ye mususu ba guerre bazana ngo ils dépendent peu par rapport à l'éducation. Bah opesa kaka au moins na papa ne oui toi contre moi na par rapport à coutume na biso. Mais moi na pas par rapport à culture na biso. Moi na pas comme à niveau na. Parents aux ala qui wa. Est-ce que ça te le rôle ba peut-être na bana ou ya maman ali parce qu'à auteur ça na vidéo ku tazo senga anniversaire à moi na benga. Est-ce que ça te le rôle ko to kune kiti yango ko misela biso bana moko ba ko bima. Ko to wana quand même. Non, les sons, ma camone et salamika pour na été, et tu es bagué que vous avez battu surtout. Prenez dans le baiser la canette qui n'a d'autre, que je comprends, j'ai pas besoin de ça. Mais bateau, vous appelez les sons bisous tout toi, parents. Vous comprenez, quand vous avez la bongo, mais n'a bisous les amants mouboulou. Pour bana msouba na blessure intérieure. N'a pas tant fort, ya vie na bisous to bénéficier dans côté. To ko bénéficier dans to créer pe, ma cambo belé na comme bisous bénéficier dans côté. Le na dernier quart d'heure. Quand la 70 ans ou nini, vous comprenez? Oui, c'est que oui. On a dernier quart d'heure. Donc, il y a moi Monique bon, ça papa, chose à mais biso ba auto vivre makambo wana. Bible biba makamu susu nzamba tanga pour la instruction na biso. Été à biso. Pour to kansaka te que yeux ko so ba te bien. Ko so ba tenir surtout. Mais to commence pratiquement vers la fin mais quand même inos bien auto beta bon pe na Bruxelles là aux pétain ko yoka ta ko même ata beaucoup tard no ma musique mais ata ko yoka concert les kayne aux pétain. Te na juitante. Mais na ebi kaza na venir faut traverser talentueux. Faut traverser non na souci ya banzembo na e convaincre ba. Tabeti na mboka no zala ka ça ta soutien na yo. Non, soutien na ngai zali ka kaza petit frère, nga na soutenir na Vodacom. Na Congo na 2010 je croyais ibingate na soutenaye que azalaki soka beti mouvement Congo mouvement gangi à talentier na mon écoute école na jouer ba que mani États-Unis ba tout ba parcours na talent mais ilo mo na mon azo chakate banze moneza netika ya bana mike omoni ah bon banze moneza neti mona muke fa travailler asala tout banze bon ba concert babeta ngoka na sentimate za bien obeta comme faut na banze pas ka banzembo omoni soki parce que toi n'importe quoi bazaiko zaki bazwema banzembo pe ozali kolala na makanisi butu pongite o tala na komi na ubangi pona koluka banoko Chérizita bolingo nanga zizi na yo ki do comprendre bazali na banzembo ka to vanda na biso lokola to lingani bat ba ebiango mouva banzembo lokola aye mikie kasela to binasoni zaiko so balungu na babandi seben atalaku mama zekete parce que chaque chose a son temps ça la terre mystique yangwano moni il faut qu'on travaille bah toi otala papa Wemba grand musicien grand chanteur grand sapeur mutabanda idéologie mais bah toi okuta na salini ni pona koma mopaya na motema na yo yebisanga on comprend donc atsala banzembo pone tu veux pepe calé la musique net kalo be lambati bah toi olandani chant banzembo ngai koite buya na samwe pona likambo za bola salinga banzembo pour époque na bango zaki makama bilamba kam ka ba vivre dans la génération na époque na makama bilamba to ba ka vivre donc ba vie beaucoup ba vie kester mais ba zaiko ba mpik ba kuba nzembo na koemba. Oui, tu comme le à la fin, mais histoire n'a eu na Weranson, c'est quand même quand même. Ils sont excellents. Tu vas dans une émission, na ngaya tu fais na tu vas dans maramongo et kenda boy. Na bata sort na ngota avant ça sukande. Oyebi bien que wera kabarate. Ebi peke a ebi kazana mbongo. Na baba kanisa iko finga ndenge ya sala parce que maramo finga mutaza terre na se wera. Donc ils ont raté mbongo. Non, yana biso mutako finga maramo finga terre na se wera. Dans le sens qu'il y a une usine de mafinga. Mais le col a battu sous côté, il a collé à partout. Il a sous bakomi ko retirer ma mafinga. Mafinga le snit ko bakomi basage. Sage mais ba image etika là. Tozana étape ya image. Les comment so muta salaire pas ba bimisi ba vidéo na.
nde namonaki mutu moko ya États-Unis Gino Well ozoloba ke Jean-Pierre Bemba alokoso osala campagne na président Félix yo mutu tikala mutakala batutu bazala ba image no ba réseaux sociaux oza aventurier ko soutenir mwana mboka bino na Joël Konde aventurier donc ozana bino mai ko traiter baninga na TV aventurier quand même des tours makamwa mboka tokoyi kozana na sentiment te tozala laïque. Mon situation tous en et là que Félix Tshisekedi dans l'élection la congolais moko que les meilleurs gagnent. A la élection on a la communauté internationale, na ba multinationale, na Paul Kagame, Yuri Museveni, na Katumbi, na Kabila, na ba Kagame. Donc ça veut dire pays est en danger. Donc to cause laïque qui te poto plaire songolo pakala. Mutu tout a kosa la bouger tous en et don't move. Mundu ki na mutu. Candidat occidentaux, ils en ont un candidat. Katumbi Mukwege. Oh, bon, yo zo imaginer que mutokola Denis Mukwege alobi ke 40 ans zali na Congo. Mais oui, tant que 40 ans zali na Congo te faut tout na zala ki wapi. Et ce qui siko tali ke Mukwege zala ki wapi faut tout na ye asa lit politique na Congo te. Prime Nobel a lokuta mbala candidat pour lourd opposition. Na moni ko Bokechu ça zo soutenir ya saleli na nzembo quand même. Oui sangate ki bango. Bokechu asala na nzembo te. A part le Koso Koiba combat ekufi bon situation c'est grave ba comme ba vedette bo fingi ba to kipa soute Bokechu alala ato fingi ba to abi ko finga kaka yo Bokechu finga ba yo mo kamata okangili puta ozobina na bonyoma na ba concert lelo to suki ya chaque chose à son temps nana ndima ki ba concert ebeta na poto nzoka ndeso bazali sage fa ba yo kana neto alia wat moza soki concert mo ezali comprendre to mati to pesi message to za la ini mais ba botoli yango na makasi omine to ananda para mota ebisaka mwana ya mwasi bimaka ya koyi mukolo isoka para mota sa mwana mwasi yo fana ganda fo bima pe mibali balula kote mais mwana na zo la liberté na ndenge na yemoko bo fani bota te va leki premier jour au Gaza deuxième jour omoni comme se ko pela ke oye na coin omoni pa na coin na petit moko tanga zo kota gali tutu pato betielelo obetielo bilobi no kati suke après Nicolas poussa na koma mukolo ayi biso ke na 6 classe okuma mona peke oza contre mais a sola na mutu mo ba quartier yo linga mais bomba le ba sola to misi mutu mo ba pesa ni bizu na quartier aleki obsani voilà choix ba botoli bango de ça bango que si tu sais bango depuis 2019 que combat ils ont enterré Félix Tshisekedi dans le pouvoir yango isalami. Voilà, un grand merci Nametou Talbiso Eliane Machouana depuis l'Afrique depuis la Suisse, Eliane Machouana, un grand merci. Nabi, ouais, tel bébé beau talibi story, c'est branché, tout ça. On a pas trouvé ça, information actualité. Le tout fan spécialement naïe, mais par rapport à ta besoin de ça, comme ça pratiquement vers la fin. Nabi qui va te béli bata là en ce moment. Mot de la fin, et que ça ming ni pas tout kabana biso parce que par rapport à temps. Mot de la fin, batunyo surtout. To voter président Félix Tshisekedi. Tous en a droité. Ya ko lukato za la ba laïque. Congo ezali pays laïque mais nzamba za laïque te. Chaque fois na makambo za na choix na ye. On comprend. Donc il est dit toujours ba témoignage ba to ba na kufaki mais nzamba zongi singa. Mais les mêmes jours bazongi sako yo kam to kufaki te ba kufaki ba za ke belé. Muna mutaza na ngulu na même makambo ya Congo to ko ikotia yango te za na makambo moko sélective. Et dans makambo biso tout photo cha maboko na pat to veiller to za la vigilant devant la communauté internationale ou à l'okuta bango bazana souci car auto tindi ba observateur pour na balanda makambo élection na biso mais makambo ya est poni batina ba observateur te makambo ya bakobo bakoliwa ba congolais poni ba kipakate bino ba observateur pour na élection les mêmes cas bino bozimbongo pesi 20 millions na armée rwandaise pour na oboma ba congolais tous à la vigilant tous à la balaï qui te plaire ba mindele ba tuboy to soutenir notre frère to ça la RRT oh ba juif ba sala ba poni Barabas na place à Jésus to voter notre frère de père et de mère congolais oh azo bunda pon intérêt na biso la comme cible ya monde entier oh baza ko luka ba minerai ba richesse na biso bazwango par la force nanko ya lobi non le quoi lobi non ba lobi to kotala biso peut lobi to kotala pour yeso aza kati na za plus fort dans la mokili to voter président Félix Tshisekedi massivement et puis na pesi bambote trop na yo zifio tunani le dollar bivore yo na mama Zizi na Zinedine Zidane équipe a munene et puis na pesi Lopez Sambi bambote trop so comme na Lyon restaurant eza moko
donc na Lyon kuto ko bouger te restaurant za la ka moko Soni non. ya Mbandaka likolo boy na se Ambe ya Mputu nazala wana na lia na confirmer hein na confirmer Mbandaka restaurant Mbanda likolo puis na se so ko na Lyon lia ofelo mais la ofele te yena déjà masolo ya l'arabien moi na malambo ouais très social très fiable bon garçon Engambe ya Mputu donc so za na France beta tour na Lyon osepela restaurant za moko et pas Engambe ya Mputu Isaac wana te même na Kini donc aza homme fort mais aza mongo même Congo voilà un grand donc appelle Steven Akroba de London n'appelle si Sylvie Wayengo n'appelle si Fifi Wech tobo sanate na mia bibiso nyonso to voter excellence Nicolas Kazadi numéro 86 to voter massivement au voter numéro 20 président Félix to voter na miabi candidat za moko fiable Nicolas Kazadi et puis maître Peter Kazadi to voter na mutema moko vraiment ils allent bien ver Dodo Mika donc vous allez bien ver Jerry Koli Mireille Wanka que vous votez bango peu kitoko. Voilà un grand merci na mutu talbistori c'est branché Congo mokil tourno zalawana to pe sarabino bolingaka ba information actualité surtout exclusivité un grand merci na mutu talbiso voilà les fallait atala qui invité na fait beta masolo na de zalara donc un grand merci surtout à JKK Junior Kabananga Okosha Jonathan Boulingi Pangi un grand merci à toi frère et nos boss na ndenge nini Oscar Maritou, millionnaire mais toujours Karana Kilote, millionnaire en kilote, un grand merci à toi. Narbo Sanandeni Yannick Ni ya Rombox, formateur Yaba boss, formateur Yaba patron depuis l'Afrique du Sud, un grand merci à toi. Dédé Samba, patron mais toujours beau gosse. Patron Bogos de Décembre, patron de groupe DS. Nambo Salandini, Don Pablo Angelos, un grand merci parce que vous allez Bogar Tina Poche, Don Pablo, un grand merci. Boabé Botalibiso, restez branchés comme moi qu'il tourne tout le temps. On a pas de amener information, actualité, exclusivité. Ravi Magouche, Yumaramonde qui n'a qui était bien marqué ce qui t'engue, ma frère, vous êtes tellement belé, vous êtes belé, l'icapé là. Donc, tellement belé Botalibiso en ce moment. Restez branchés comme moi qu'il tourne. Nous allons apporter des informations. Aristamboul Suprême, salon beauté des stars. Voilà la bossanité. Donc, restez branchés. En tout cas, sur une zambazongité. Je pense que tout le monde prochainement. Bye bye. Bye bye.